Étoile de love, les étoiles. 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 Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yoleki, fin. No image, Mazasa Koya Congo, Edino, image, Edino, image, Edino, image, Edino, Congo.com. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons un plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, nous avons na télévision à TNT. Bon, mbote bandeko, banso. Donc, comme Zaki prévu, nelo tozo dans des émissions, motuna version nae et à Kabili. N'enga présenté Ndakala nae azame pas de fait de faire rôle yo ata Ndakala quoi. Donc toujours na sona bandi marita na autour de la mission baninga na États-Unis ba liangando ba Jaco Sala ba Mastatu ba Papi Gen ba Bundele Ekolo Sezangadi tout ba tout Hollanda mais yango sikoyo actualité oblige. Donc actualité oblige. Donc actualité oblige. Et en moni il fallait na kota pena intervenir mouké. Bon ba hypothèse ezali mo mingi na ndenge Kabili atienda kala na même likambo ya Moïse ndenge ba pekisi Moïse akota na Congo. Parce que baza vous préparer quelque chose que ba vous préparer siko guerre. Moïse a okoti Minduki. Tant Moïse a okoti Minduki, a okoti bitumba, Kabila tindi ba soda, babando bunda na katanga na biso et pesi bulu yeke moyen te pour ba élection ezala. Mais na baninga o bazara na Kabili na biso information ndenge ezali Kabila élection kozala nango te. Kabila élection ezala te. Azo préparer soko moni loko alakisi lelo. Ezali ba pression oyo mindele batieye. Aza singana kingo. Bon bolimbisi na outil entraînement na parc de presse ya biso bato PG na direct. Mais puis mikolo za ma costume te to la takaka ba jogging na tenue militaire. Lobby, moi la Congo nyonso il faut boye basiko ke to komi na période au Kabila ako linga teke a lâché miel. Donc azo luka contourner biso. Donc ba bengi seke sous Angola qui a zonga le 14. Bosi au mona président de la République a lati montre ndenga na lati boye montre ye kilo na loboko a longole yango atiena du vent. Et puis charisme oyo azana nango avant de lokola mutu moko neti ndenga zake pa ya Angola. Alors problème ezali na Kabila Moïse batu bele babenga bike na otire Moïse te. Na otire Moïse te. Moïse aza aki na Zambie. Est-ce que batu nyoso bazaki kolanda Moïse na sima na Zambie? Baza ba Congolais ba katisaki ou ce sont les Zambiens on baza kolanda ye na sima? Parce que ba famille eza ba Zambien.
mais batu nyonso tomoni bazolanda Moïse na bako yembela Moïse baza ba congolais zaïrois ou ba zambien ba congolais nyonso bakatiaki na Zambie bana Congo bobule mais soki za ba zambien pe balingi il faut tout ça makasi to changer boule to longola Kabila wana na nzoto oya bomi mboka to longola oyebi Hitler ti lelo bapesaka jamais kombo ya Adolf Hitler mwana kombo Adolf Hitler pona ba allemand ba bosana yango ba longola yango na nzoto donc Kabila il faut to bosana kombo wana Kabila abomi batu na Kasai na Beni assassiné akoisi kita ya Congo abomi Congo. Donc il faut kombo ya Kabila la famille ya Kabila le vrai Kabila elimbisa biso to benga ata famille ya musée kombo ya Kabila wana il faut to bossa nango na vie il faut penda to bossa na Kabila wana to bossa na epenza na vie quoi donc kombo ya Kabila to loba rango souté na mitu na biso il faut to éviter penza ba Kabila wana lokola ba allemand ba boya kombo ya Hitler ba prononcer sous kombo ya Hitler te donc il faut to boya penza yango pour Kabila wana donc na koma ko sala ba esomi pour abomi mboka na biso. Alors Kabila akamati batu loko na otage donc Kabila abomi mboka na lingi na loba boye problème ya Félix nazo senga na Félix abenda ba combattant na matoi tozana l'air ya lisanga ya bomoko poso to kabwani Mbemba Failu Félix parce que nani pe azana batune nani Moïse azana batune bakatanga na ye po abongisa pe na kantanga po lobi na landi bato Félix ba otirer Jean-Pierre Mbemba mais neti ngai ti lelo bakulutu nango ya ba musicien ba benga petit leki mais naza leki lelo soki président Mbemba lobaki nako kende komona leki na ngai Félix tozarne bien na komona ye na sora na ye akepe amoni basoli et ba combattant UDPS ba moni ongola injure boko benga ye leki te ba bandi ko tirer ye na ba injure comme ça tiko tak on est la division et puis il faut que ça appelle respect na moto aleki na mbongo tu vois un peu bon na ngina bima di banda te mais lo na osenga kaka bomoko pour na émission na musu na salaki na lobai mutu nyoso ko tirer mutu aluka division na lero yo aza kolabo il faut Félix na Igwe bakangama na Martin Fayulu même ba moki a ko négliger bango te poa ya mutu na mutu il faut osangana lobby maboko pembe aza aboma batute e bona balati bagan mais na kuzu lelo Kabila inane oyo ba pesa ye oyo azwaki susu a continuer accord ya basango banani ba pesa ki quand on dit papa Chichi c'est l'IDPS mutu ba pesa etango mandat esili abi bon mandat esili bo respecter susu te mais toke na Semco to pesa isusu manda ndenga zwa inane wa tingami na biso lokola sonzo bato IDPS mais na boy koloba po et comme lokola division IDPS banda Mobutu tilelo to yebi nini leka alors ndelo tozana fachi asola bien mais il faut benda ba combattant ne mato yatika division ke bo bando tirer batu bo no finga batu non et puis makambe belé oyo biso to yebi mais bon landela so j'ai accepté inacceptable mais mandat oyo tango yo balobaki bana boko la pongia ba bébé boyebi ni eleka na kuzu l'histoire ça en Allemagne bana boko la pongia ba bébé ba carte rouge et kenda wapi pasio biso le tozo mona oyo
euta wapi tolanda te ya biso tu bana kin toza bana IDPS biso tu bana kin toza bana impair mais tango Igwe azoloba ke azali leki na ngai. Est-ce que boyebi relation ya papa Mbemba na papa Chichi na Saddam bana ya président Mobutu bazaki bomoko tango azoba leki na nganga na otoyeba ni ba relation na bango te baza batu moko mais tango bino bato IDPS bo commission lokolo injire bo bando finga Igwe lelo yo Kabila azana ba face cachée na ye ou azobongisa po aluka pelisa Kongo na utona de ba émission ebele baninga wa Kabila carte na azolinga apelisa guerre mais bakokanga ye ba musuba azolo alinga sala nini na Poutine nana yebisi mino ke ndakala na ye wana akoganye ndakala na ye atieli bato akoganye wapi pour avant asala akoma premier ministre il faut ndenge a gagné nanu bon ba nommé ndakala ne a gagné bon a nommé premier ministre et ye nanu bakokanga ye donc za bakokanga ye bino bozo saka na mindele bakokanga ye na ba million na ye na suivaki émission moko na butu balakisi babi botala ndenga kotaki na babot lelo akomi milliardaire l'argent détourné au peuple congolais tant mundela azo saela yo documentaire wana keba mindele lo bazana banzara bango bampiaka ndeto zao Poutine ezate shita Poutine ezate botika nde tozala bomoko nazo senga bandeko tozala bomoko biso tokoma ko voyager ko bundela ekolo tozo luka moyen poto bimisa mboka na biso ezonga ndenge zaki na boyumbu. Alors soki bato na biso ya IDPS bana oya balabala boza ko finga président Félix avec beaucoup de respect benga bana na yo matoi po mususu peto sala o soy division o ngana sololaka yo yebite o yo président Félix o sola ngana yebite Igwe ndenga zaki na boloko abimi akomi libanda ayeti a postuler toyebi ngana honte. Alors respect faisala entre bamikolo ba président ngai lelo soki nazala ki tango batieli biso o dauphin te andakala po nga na betaka pe nanza komba na beti teni militaire na bere ya kodo na bi na duki présidence na ko mais il faut mona ba commentaire na zwaka po lelo pe na soki nazaki na kin nde na ke ko postuler pe na ko lia ndakala wana ata botieli ye soki nani ata botieli ye nani Bokechu akolia ye ndakalo batieli bisona ata botieli biso Bokechu akolia ye ata botieli soki nani akolia ye donc azako pesete azak d'ailleurs mindele basi bat azana liste noire ya mindele bako kangana ye Shadari azana liste ya assassinat Shadari donc bato a pe perdre bana mama bandeko toza binemite to kabona nde na politique bino mozana wa pouvoir biso toza na opposition bomoni face à Kabila la kisi bino toza okanisa ta muso botiela biso dauphin notre frère Obin Minako ata 001 Kimbuta ata batia Boshab mon frère ata kutu Zakari kutu batia relié 1000 fois azo pesete pour mona ke Kabila lingaka bato a pe perdre te bon moi déjà qui soki Mulumba pakataki déjà candidat indépendant parce que ça yebaki ke Kabila lingi bango te qui s'est fait bo miti sakawana bon moi elo ni Kabila beti bino donc pe perdre et mwangani pe perdre et panzani donc Shadari wana azako présent azako pesé te pour nanga kutu na betana no pour d'abord la kisamulangi pour ça la publicité il y a champagne
na melaka ka vero basango ba melaka nango vino. Donc lelo pena bandoto na la po bato ako postuler bino yenani yango yenani ako gagner ka bato. Bref, lelo émission ezui ezali pona ko benda kaka bato ya IDPS Matoi Botika IDPS Botika Kokabwana Totika Mindondo entre biso lelo masolo échangé Kabili assez a commis na suka donc tokolia ndakala wana tokolia ye aza kopese eloko te donc lelo oyo bato bazoloba o aosala chita Poutine bolongola masolo wana babengaki de 14 azonga susu epai ya président Lorenzo na Angola a devancé et puis il fallait maintenant tapo bayebisaki le 14 lumbe ayebi ndenge montre komelaki kilo na loboko epesé alors bobanga te bolata nde nzakomba tenue militaire tokomi na l'ère ya combat parce que Kabila aza kolinga a créé guerre na kati ya mboka na biso me bakokanga ye donc ndenge aza soka meki kaka guerre place nyonso akomeka bakokanga ye et toyebi te soki mpe akokiba mikolo parce que sikoyo moto nesi elongwe quoi mais ndenge toyebi masolo akati élection eza te. Il n'y a pas des élections. Machine à voter wana pour moi en Afrique ici partout batambole batelemine ba ambassade à Corée et il y en a Kinshasa te. Donc il n'y a pas des élections. Tozo gagné na biso. Élection ezate Kabila toza la transition sans Kabila. Il y a nazo senga bomoko na transition wana il y a 3 noms. Oyo kozala sans Kabila. 3 noms ezali na kolobango te. Alors batu wana il faut basangana bazala tant bazoloba ke tozala bomoko élection ezate parce que avec Shadari a regagné biso na machine à voler na urne pena normal ataku na mboko babota ye asuka za muta wapi tokoga akoganya kate na mboko oba na tata mwasi ne bazali Shadari akoganya ta élection te. Ce qui machine à voler, ndenge basi ba préparer ba machine à voler. Alors tout le monde oyo bake otika ba candidature ba 100 000 tondela bango bazana ngo ebele. So bolingi to yo kanana bino pas de machine à voler. Il faut élection ezala normal. Élection égoïque ozala te bomoni muto asala beret rouge bato ya pepe roba bumaka bato Shadari wana Shadari oyo beret rouge bato bazo bomaka bato Shadari mutasala yango. Donc Shadari akoganyaka biso jamais attaque tuna eteni. Il faut battre nyonso yo so bolingi to s'occuper na bino do s'occuper na bino te bobo ya machine à voler. Pour ceux qui bokei bondi machine à voler boko Alexa Shadari président boko ko accompagner Kabila a nommé ba généraux après ça on ba roquette ba nini ba kokanga ye Nazara studio ça chauffe na outil entraînement ya biso ya PG la part de presse na kimbango pour na promettre émission et puis actualité oblige na pesi ba combattant yo sombote ba na IDPS on est ensemble ba na MLC tous ensemble président Mokia président Faïlou nani sous a postulé même namoni premier ministre Badi Banga Mwanakin on est ensemble batutu oyo ba ko tia un plus na kati libération nous sommes ensemble donc les lois actualité oblige donc dans un esengo pour Kabila na za lukaka bitumba bima bolimbisa awo ezo chauffer moins te
awa toza moto ya kosakana te vraiment moto bolimbisa parce que awa moto tozo tambo tozo vivre kaka awa donc soki moto eleki moni ozalaka mpona kotia mwa malili na nzoto awa tozo kochauffe na ndenge ya kabila ozala malili malili réfléchissement quoi malili batiaka boye malili kabila azo chauffe me nga nazwi no malili awa malili allez check tozonga nde na mboka na biso lobi émission ezali Étoile de love, les étoiles. 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 Bonjour.